topesi bino mbote boza ebele bozolanda biso na magazine chrétienne Alingala tokofongola na manaka oyo. Clôture ya première semaine ya jour de gloire na Mangembo Bandalungwa bolanda ndenge elekaki kuna. Première semaine ya jour de gloire et silikuna na église de Mangembo Bandalungwa elongo na motinda miyankolo mosakoli John Venus makambo ya motuya elekana kikuna penzambe amimonisa maki na mobimba na ye bandeko balobi boye. Nous avons passé une très bonne semaine. Prophète John Venus, Oyawuti Musika, Pamboli Biso na mabondeli ya makasi, na matatoli ya makasi, epimelo kati na église ezalaki penza ya kitoko. Nzambi akutani na biso na première semaine oyo. Yango na bengisi bandeko nyonso boya na deuxième semaine oyo tozo kokota parce que première semaine ezalaki pe kitoko makasi. Ebongo ye moko pe mosakoli John Venus azangaki maloba te. Tozolobela miracle eza changement ya bomoi. En fait changement ya bomoi ya moto. Yango oyo tobengaka impartation to pe kobeta mandanga ndenge tolobaka. Alors eza kaka teke bakakatani babwate batambola to bakufi misu bamona tout bana ba difficulté moko boye oyo eza visible bon mon changement na yango mbala moko. Non, lorsqu'on parle des miracles nde tozolobela mbibika mo eza ke tango moto o makambo bande ko simba te nyonso yo bande ko tambola te du coup omoni ki makambo bandi ko changer oki luka musala facilement au trouver musala eza bikamo bato bande kobala te facilement bakomi kobala eza bikamo bato bazaki osala bakope koluka mbongo ezosimba te mais facilement bakope komo simba yango nde tobengaka bikamo e bikamo wana ezoya na nzela misusu ya baprophétie ezoya na nzela ya baprière ezoya na banzela ebele yango oyo tozobenga nde bikamo na nzela na nguya ya molimo mosantu. Ndeko jour de gloire na Mangembo eza kokoba kaka poso oyo tobandi tokozala na pasteur Isidore Nsumbu boya lisusu kokutana na Nzambe Pasteur Astrid Putela ya église la rédaction a pesi message na bana Nzambe nyonso pour na ba programme na bango ya ba jeûne et prière bolana ndenge lekaki na elema oya Denis Bwene. Église la rédemption na mokambina yango pasteur Astrid Putela babongiseli bana nyonso ya Delvaux pe ya nzinga 40 jours ya kokila pe kobondela oyo ebandaki mokolo ya lundi 14 novembre pe okosuka mokolo ya vendredi 23 décembre na mama na likambo boyokani ya makila. Pasteur Astrid alobi boye tobandaki milulu na biso depuis le 14 novembre passé. Eza milulu oyo ezaki prévu pour na 40 jours. Et na 40 jours, on a tous un thème na biso, le sang de l'alliance. Tozo lobela na o Italie, alliance toza na nguna Nzambe, alliance eza ya makila. Donc alliance ya makila tolobi kuna ke eza alliance moko ekata na kate, ekufa kate esila kate. Bato basali pe ba alliance na mukili ya makila, ya makambo ebele, bomi banyama pona okanga bavia bato me Yesu ayena makila na ye pona kofungola. Bavina biso alliance tozana ngona Nzambe eza pour le salut, eza pour la rédemption éternelle. Donc ndenge to bandaki le 14 to silisa le 23 décembre oyo. Yango tozo bengisa bandeko nyonso baza nzinga ya Delvaux, tozo na quartier Delvaux na commune Ngalima, avenue Boulevard numéro 3, église la Rédemption. Quartier Delvaux en diagonale na arrêt maternité, avenue Boulevard numéro 3, église à Rédemption, Tozawana, Mikolo Nyonso, de 16h30 à 19h30, ba vendredi Nyonso, Tozana Sainte-Seine, pour na ko appliquer makila na Yesu, na kati ya bomoi na biso. Na yango, babongiseli biso elambo ye santu Mikolo Nyonso ya vendredi. Ndeko, église la Rédemption, ezwami na avenue Boulevard numéro 3, quartier Delvaux na commune ya Ngaliema. Na Yesu tolongaka na nzela ya makila. Mabongisi ya bosangani ya Nzambe na bato tobengi yango alliance. Église la compassion ya pasteur Dina Bantu bapesi biso ba programme ya bakilti na bango pe na adresse isika wapi ezwami église na bango. Francis Matondo.
église de la Consolation. Base langue scripturaire, Isaïe chapitre 40, verset 1er. Il est dit, ainsi par l'Éternel votre Dieu, consolez mon peuple. Donc c'est un message Nzamba Pesabiso. Et c'est de là aussi qu'est parti Combo Église. Tout se réunit chaque mardi à partir de 17h juste, qui nous 19h30. Donc on a culte moko d'enseignement, de la famille ou familiale. Jeu du miracle, temps fort, il y a prière, il y a déclaration prophétique. Parce que nous croyons qu'au-delà de l'enseignement, nous avons aussi besoin. Et il y a, comme on dit, dimanche, la grande célébration, tout à partir de 7h30, 10h30 de Kutanaka. Église, tout a située dans l'avenue Bolonga, numéro 6, non, quartier Manenga, donc bien un village, quartier Manenga. Donc vous voyez ceux qui osent matin la route de Matad, de commune à Rebabenga 18 parcelles, Balabala wana oui kiti boye, Sanzadi, ce que l'on a un prolongement, on a un église. L'invitation toujours profiter pour lancer pour les connaissances ou faire dans quartier peut-être Nzinga Nzinga. Kenangoli ya Nzambe tozote encore le bas ya solo obabenga les purs évangiles tozana ngona nangoli ya Nzambe tozo croire que Nzambe azana na reste caché. Pasteur Dina Bantu a lobby na tina ya magazine chrétienne en Lingala. Boyoka na micro ya Fermi Vita. Magazine chrétien en Lingala eza initiative moko ya malamu oyo bandeko batili bana na Nzambe nyonso na ba oyo basala bolamu na bae oyo bazanga pe na bayembi na nkolo awande esengeli na biso koleka wana nde ezalaki maloba ya Pasteur Dina Bantu Bolanda. Alors nasengi pe bandeko bo s'abonner, bo liker magazine chrétien na Lingala MCL. Alors voilà. Je crois que vous avez les canismes malamu, ceux qui vont s'abonner en grand nombre et vous allez pamboli. Kaka ndenge Pasteur Dina alobi, magazine chrétien en Lingala, yango nde etiami pona bana na Nzambe nyonso, olandi biso na vers Pâturage Télévision, topé na chaîne YouTube MCL TV, kuna nde okosepela. Prophète Joël Ikwapa en répétition pour un concert naé le 24 décembre na Showbiz Bolandaye. Équipe ya magazine chrétienne en Lingala ekitaki na Showbiz isika wapi prophète Joël Ikwapa moyembi na nkolo azobongisa milulu ya concert ya kafu oyo ekozala mokolo ya le 24 décembre kaka kuna na salle Showbiz. Boyoka ndenge ya lobi. Lelo na osenga bana Nzambe eza de prier pour cet événement. C'est vrai que c'est sur invitation parce que la salle elle est petite et comme il y aura pas seulement prière, concert, mais il y aura aussi des moments de prière où nous dédions l'année 2023. Tozo pesango et panzambe, tozo bonzango et panzambe, tozo bonza surtout mboka na biso. Donc vous allez plus un moment où nous sommes en train de prier pour la nation, pour na bomo ina biso mobimba. Mais particularité à concert, c'est notre concert ya Liboso. Auto présenter album Le Oui et l'Amen. Pour la bande cognos, peut-être pas qu'on soit invitation T. Nous sommes en train de voir dans quelle possibilité Kochango en direct pour la bande ko bako za la possibilité te Rolanda biso. Concert oyo yangonde eye na tina ya sortie officielle ya album Le Oui et l'Amen. Ndeko banzembo ya sikape ezali kasi kokota ezana nzela ya invitation. Zambi azwa lokumu. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso. Wana elinko lakisaki magazine chrétienne ekomi na suka mais tolanda avec ces 10 jours. En tout cas, vous allez qui belé ya kolanda biso na numéro na biso ya lelo ya magazine chrétienne en Lingala. To bosante ko yebisa bino ke MCL TV
chaîne YouTube Nabiso ezawana pona ko informer bino encore et encore. Bo continuer ko landa yango, bo liker, bo s'abonner et puis bo consommer information nyonso na Oetali magazine chrétien à Lingala. De ceux qui vous répondent à l'élo, mais à la prochaine.